pourquoi kaka passer patron, pourquoi kaka passer patron. Tout le monde est belé na ba page et belé batu bazolela msusoume passer patron nini comme lié solo ya mbaso passer patron. Et bandaki kaka na film. Et bandaki kaka na film et okoma mbaso ya solo tout le monde qui ba image et ça y passe makasi. Ya tout repé et bandaki kaka na film. Mutu na mbeto hôpital. Toujours banga ya sambela kanzambe makasi. Et que malamu tout tient na prière mulimo ya kité ya liboso wana ya mbasu na film et comme réalité et ya tena oyo bato ba ko publier déjà koloba et tout ça la mabe makasi nzamba Jésus ça la mabe makasi. Et je me disais parfois peut-être na okufa na omonanda kunanga pour la dernière fois peut-être na rozali susute. Je me disais ça en tête tant maladie wane bandi comme qui malili awa nyonso koto tout na comme qui malili et puis na tikala ki moi moto muke awa kana libungu. Et après vers 2 h du matin je me suis levé fungoli misu moto ezobi mangana zolo na misu na munoko moto sévèrement fukola atie na mai atie na tolo na yebisi yo minute akotanga ba isuwa ne kauki lundi. To komi na butu ya lundi fièvre impossible. Donc Dieu a permis que je sois malade. Nazala nandaku. Sans travail, sans ressources. Nazaka na prière to sambela. Cette histoire, maman Bellevie a yebiango. Bellevie Kandi la patrona a yebiango. To vandi na prière to sambela. To sambela, vous avez na prière makasi, na nuit de prière. To sambela. Après la prière, le pasteur dit ah papa Serge tant na sambela, nzamba ola kisanga yo. Osali accident makasi. Osali accident makasi. Muku alokole bukani. Même le docteur n'en revenait pas. Nanda olala tende konanga na olala te osali 2 semaines plein aux orapongité. Donc, ce que pongi, c'est que le collègue est ici, lala. So le collègue boy kolala, o kolala tête, tu pleurniches comme un bébé. Kobanda air au côté qui na chambre ti tongo. Obandi sous tongo wana ya kolela ti butu. Il y a des fois bilo kwa kolia yango likola mesa na ko kolia te et madame nanga ne faisait que pleurer. Et ce qui peut nazaki na posa na yeba te nani parce que je ne voulais pas garder la haine dans mon cœur. Mama, love is crazy, love is for me. Ozana, mingi balobaki ete Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abandaki ko sala kala. Yango ngai pe na ebisaki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba avion ba kenda partout, ba délivrance simbate boya e pai na Seigneur Jésus qui sende bokobika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko botala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande, nazali na ba blocage, ba porte tout ezaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse, makambu tout efongwami, na sombi dendaku, ba pasi na nzoto esili, changement ebele salami na ba aspect nyonso, nzamba ozana azosala. Shalom, shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette, en tout cas na bela ki tension makasi, na yokota na YouTube, na kota na Ozana, pasteur Moïse abondel po na bandeko. Les mêmes jours, na keipa docteur nanga atalinga tension nyonso esili, bilo nyonso bandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom, mama Clémence na Paris, na ye ko témoigner moni na nzamba Ozana, wa asai na bomo nanga, nazali na problème mwana bande koloba te, na bande kokende na orthophoniste, donc ba déclaraki mwana comme handicapé à oloba te, na etango na ye ba kolakisa papa Moïse, papa Moïse alekisi mwana délivrance, lelo mwana na komi loba, na ye ko témoigner moni na nzambe ya bikamwa wa asali na bomo na ngai.
nazali na problème mokanda to reprise nazwaka barigi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango nayi témoigne monene na nzambe ya ozana azali na bomoi nanga tokanga na nzambe oyo nalobaki deja awa ezali terminus bosabone na Papa Moïse Prophète TV na YouTube nazofela bino na moto. Bonjour très chers amis internautes, bienvenue à votre grande émission, la seule émission qui vous donne l'actualité, les news de 7h Bango avec Yves I. Pantos, directeur de faux. Là, avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo D140, voilà le lot. Et déranger Bissoma Mouké, il y a un déconabisso Serge Pasteur, patron, ou bien Serge Mwembo. Alors, l'autre fois, bon, on a qui publication, il y a Marambo et Talibongo. Mbassou, ils ont juste un peu de tournage, et ça qui m'a bien cassé, ils ont juste un film, et après film, il y a directement Mbassou et solo, et puis tout ça qui est fort, il y a comme Lukaï, na Katanda Kunaye, il y a Solanaye, et a permis à Bisoto juste partir à Makolo, tout juste de l'accepter que Azalan Ndako, Mbassou vraiment souffrant. Et tekolonga wana nzambe ya kosunga ndeko na biso Serge patron abikaki na mbasu ezaki bongo ya venin et après mbasu ya venin ezali susu mbasu ya nzoko oyo esaki mabe makasi. C'était prévu pour 3 jours ndeko Serge Mwembo atika biso mais nzambe asungaki grâce ya femme na ye oyo azaki pembeni wana na kolandela na ba prière azaki pembeni wana na kusambela pona mobali na ye na kolandele pe na mwa bokoko muke oyo nzambe apesa ye don wana ya kusunga bato baza ba pembeni ba proche na ye pona kokimisa ba maladie oyo toyebi kizalaka un peu curable na bokoko. En tout cas nzambe azwa lokumu tomonaki ndeko na biso Serge patron toyambaki une émission ngai na ndeko na biso miracle en vous c'était ezaki bongo na balemba je crois bien tozali na lemba de cette émission, c'est la toute première émission dans Biki na maladie à Mbassou et bon qui même à l'accès pota. Je crois bien avant tout à Betaki Peli solo, ils avaient na batu batanta qui est Yakuba qui l'a Mbassou wana. Donc première fois babo qui Mbassou joie quitter Dendaki Kendaki, dernièrement le baki grâce à ma prière et deuxième fois ils avaient Mbassou bon monaki oyo le kolebe baki et alors à ce moment, tout le monde a photo passé patron Nambetu ya hôpital. Alors, tu vas me donner tant de questions, mais pourquoi kaka pasteur patron makamama bezolandaye? Pourquoi kaka pasteur patron de amona ba passion bande ko bazomona? Tout le monde a ba page belé, tout le monde a ba film belé, tout le monde a ba vidéo belé, pardon, tout le monde a li sousou. Dans Facebook, il y a commis prions pour le pasteur patron. Prions pour le pasteur patron Serge Niembo. Prions pour le pasteur Niembo. Serge Mwembo. Alors, tout le monde est belé dans la page est belé. Tu vas zoler là, sous-soumet, pasteur patron, nigne comme lié. Tu as Sarabino, souvent, il faut que je rappelle que je rappelle l'information sur moi source. Ils ont malade mingi. Alors, pasteur patron, Aza en bonne santé, pasteur patron, Aza bien en famille, Libota na Mobimba, Boyebi Aza un responsable, Azali na Libota, Azali na Mwasi, Nandako, Azali na Bana, Oya Boko Laka, Azali responsable vraiment, Oyo Lelo, Zambe, Asungape, Aza Mwana Libosu ya famille na Bango, donc Aza na engagement ya Makambo Ebele, Oya Gosala na Kati ya Libota. Alors, oyo bomoni ezali ba film oyo auto sala récemment awa nde bomoni ba photo wana bimi lelo bato bakanisi passer patron aza souffrant na hôpital azobela. Non, c'est pas ça. Alors to meka ko sala effort ya ko protéger ba star na biso, tout ça que effort ya ko protéger ba artiste na biso que to kindara directement ya ko bimisa makambo yo yebité pour monika ka photo moko boye voilà au publier passer patron souffrant azobela. Non, c'est pas ça. Passer patron à ce moment toujours sur la awa biso na bino azali malamu azali film ndepé de toutes les questions mon na 4 émissions
Oui, pasteur patron, pourquoi pas que sambelaka avant bozwa ba rôle ya ba film oyo bopesaka biso et difiaka biso et sungaka biso na makambo ebele bosambelaka avant kosala ba rôle ya ndenge wana pour première partie ya lisolo na biso tolobi masolo ya mbaso ya pasteur patron ebandaki kaka na film et okoma mbaso ya solo tomonaki ba image esalaki pasi makasi ya tour oyo mpe ebandi kaka na film mutu na mbeto hôpital tozobanga ekoma oyo elobamaki te na première partie na biso alors tosungaka baartiste na biso totia bango mpe na losambo na barole na bango bazosalaka boye alors nzambe asunga vraiment abatela pasteur patron nayebi kaza mosali na nzambe nayebi kasambelaka nzambe makasi ekezala malamu totia na bapriere molimo eyaki te ya liboso wana ya mbasu na film ekomi réalité eya te na oyo bato bakomi kopublie déjà koloba ezosala mabe makasi sans embâche ezosala mabe makasi alors tomeka kosunga baartiste na biso na losambo tosungaka bango toujours bazalaka pembeni na nzambe wana ekezala plus mieux to encourager bango mpe na mosala bazosala ke topubliaka babiloko oyo eza na mutuna makolo te oyo ezosunga bango vraiment te peut-être que exposer bango de plus pour eza na bato batalaka biso baoccultiste bamagicien bato ya ndenge na ndenge oyo baza ya nzambe te balukaka toujours déclin ya mutu moko boye bazotala biso na batelevizio batalaka biso na bafaçon nyonso alors tosungaka baartiste na biso na balosambo tobombaka bango totikaka toujours nzambe azala sous protection na bango et la protection divine eza wana kaka mpona biso bato soki tosambeli nzambe te nani lisusu alors totika oyo ezolobama mabe na baréseaux sociaux na toile na biso asengeli souvent tozosola bepasteur patron très bien je crois bien soki bobengi ngai na kopesa bino numéro na ye bokosola na ye bosentir ke ndeko na biso bel et bien aza en bonne santé, très bien, il se porte très bien. En tout cas, Nzambe, azala na bino, je crois bien bolandi témoignage ya moko penenga solo libiso na bino, tokutani balasima, alors tobomba bartiste na biso. Merci beaucoup. De Dieu, na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa, naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pona représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala o ça fait longtemps ya kobokola bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au futela bana minerval pour to chute bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo Limete et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça que lancé appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone à biso pour na bato balingi ba contacter biso pour na ba détail mosusu isa plus 243 89 72 32 229. DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? Oh.
naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui allez la vue oui ok c'est besoin oui ah tika supposé la Sainte-Thérèse bien sûr elle lui dit comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si Maniango. Exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balo la rapide. Oh, 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça kiwana. Et puis kokeli te mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeli? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicile est bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, motomouille de l'Omaïle mo. Il y a Mundé. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate, obosotonga no mobimba. Yango jibe service et sakaka wana kisasa. Teye. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okumona contenir esali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh, basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia bilo. Eza pa ya José Baïla. Cibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. En fait, pasteur patron sans sobriquet. Eza sobriquet oyo et utaki na un film. Ouais. Que j'avais incarné les rôles de pasteur patron. Un film, le film a été écrit par Major Bissadi di Zolo Zolo, Lelo en France, je le salue en passant. Et il a incarné qui, ouais, Azan en France. Okay. Et il a incarné qui rôle wana ya pasteur patron. Et parce que Tomeka iko salango malamu na ndengi nzamba chaki maele na mutu et les noms à coller sur notre épaule et nous disons merci à Dieu. Merci à notre Seigneur Jésus-Christ. Yene mutasala ke lelo kombwana etikala na vie na yo pe na makara mingi ko bunzambe vemezala ko lingi makama bunzambe mingi. Ouais, naza frère en Christ. Nous connaissons toujours combat Jésus au côté à Batou. Non, naza vraiment frère en Christ. Amen. Naza vraiment frère en Christ. Yango wana urumona na mwa makambo mususu ya mike oyo batu balingaka mingi nga okutanga nango te. Moi comme ça mike o batu basepelanga nango mingi obika génération te na biso ba comédien makambo batu balingaka mingi nga vraiment okokutanga nango te bien que les lopé je suis le grand roi des immatures. Vraiment. Il faut natif balipanayo. Je te bande ma question surtout. Pasteur patron, c'est moi bando bota la biso toutefois Bisolo na yo et betamaki ya mbasu bato belé vraiment ba kwara na ngote. Ba mona ki yango ezali blague comme c'était un film au Bosalaki et puis en 27 Tulis mais tant que koya na réalité oyo de ko miraki avasa ki analyse moko mais bato non di makati. En fait ngi yo mo signaler na nous o yebisa ba fan que ozaki vraiment na maladie ya mbasu. Oui. Et puis, toi qui n'as pas réalité, c'est vrai. Et au Union Sobande Konanga, Bamonaki, Ezaki réalité. Ezaki réalité. J'étais atteint na microbe wana yambasu na lokolo nanga oya droite. Après que ça la film, il y a Ndekonabiso, le producteur Vincent Chilwinzi. Et ba publiaki photo que papa Serge babwaki liemba su pona lupango wana ezalaki juste film ezalaki ba extrait ndenge to chaka na ba teaser
Que Ndekonabiso Serge Boye Boye, ce n'était pas une réalité. Mais juste après affichage Wana, il y avait un petit frère Ayaki Nandaku, Ayako Salanga émission, parce que, et comment il déjà Kolobama, comment il déjà Kolobama, que Serge, et les Ayaki Nabutu, c'était à 19h. Ayaki, tout ça, l'émission Nandaku, non, na Zanangote. Na lobaki makambo ebele na lobaki wana na Zanangote. 2 jours après cette émission est sortie. Tant émission ngo ebimi ebimaki vendredi. Non, ayako sala nga émission vendredi. L'émission ebimi samedi na pourquoi. Okay. Le dimanche soir nga na laxa makolo nanga mais lelo je ne pas l'intention ya relaxa makolo nanga parce que et nzamba sa salinga ngolu nzambo ya salinga ngolu nazaki na maladie wana et j'avais eu trop peur. Auparavant. Pourquoi? J'avais eu trop peur, je vous dis. Pourquoi? Et je me disais parfois peut-être na okufa. Na monanda kunanga pour la dernière fois, peut-être na rozali susute. Je me disais ça en tête tant maladie wana bandi. Mais Dieu de grâce, Bible et lobby, il nous retire du filet de l'oiseleur. Et c'est comme kangaki mutu, nzambaye aboto lié na makasi, alongo lié. C'est Dieu qui m'a retiré du filet du l'oiseleur. Vous savez, na santé nanga, na ki na pota bandeko ba mona ki ezaki, eza beuzete, eza le côté zaki triste réalité. Na ki na pota na lokolo, na santé nanga. Ce qui me faisait peur, c'était ma santé. Na munene. Na munene. Na ebi ba to ebele ba lobaka. Ba to ebele ba oba pe ba fingaka. Serge Libumu munene, Serge fait ceci, fait cela, fait ceci, fait cela. Je vous dis sincèrement, soko moninga peut-être on dit maté que ça Serge wana oyo bo fingaka peut-être si les Libumu na sala ba bloc wana nyonso. Mais c'est Dieu qui permet ma santé. Na sala ba effort considérable pour que na vide na tika la dimi. Mais il va arriver un moment où peut-être l'herbe soit au kita. J'ai été atteint dans microbe wana yambasu. 2 jours après émission tout ça qui na leki wana Merlin niwa. Na bandaye ko banga nini. Na bandaye ko banga na santé nanga. Na ko développer sucre. Okay. Na ba pota wana. Na santé nanga na ko développer sucre. Facilement le quoi makanisi pesa na mutu. Na ko ko développer tension. On ne sait jamais. C'est ce qui faisait ma crainte. Ouais. Ma peur était là. Mais Dieu, dans sa grâce. Et ma maladie avait une... Bon, je ne dis pas ma maladie. Et cette maladie qui m'a attaqué et avait une particularité. C'est-à-dire... Et balobaka bato belaka mbasu bayokaka moto na motema. Moi c'était une particularité. Na yoka na tikala yoka moto na motema te. Ah bon? Or la plaie était dangereuse. Bino boyaki na ndaku bo monaki vérité bo monaki réalité. Nga ba osukolanga lokolo na citron. Mon ba citron mike wana bazui ba fini yango ba fini mai nango sko ba bimisi ba poil nango ya kati wana ba bandi ko nika na pota. Je pleurais comme un bébé, comme un petit enfant. Aolela. Donc ce qui faisait ma crainte ou ma peur ezalaki na otala peut-être na ko développer sucre na santé nanga. Peut-être na ko développer tension na santé nanga. Mais Dieu m'a fait grâce. Yangwana na oloba, c'est Dieu qui a permis pour que cette maladie ait. Yenzambenda yebi pourquoi permetta kiango. Bible yebi singa koloba était toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. En cela tout loba nini. Nzamba permettra likambu moko ate lelisiyo. Ezapo na bolamu na yo. Ata esalio ndenge nini ezapo na bolamu na yo. Peut-être na olobango. Je le disais et je continue à le dire. Peut-être
il allait avoir un irréparable quelque part. Na parcours nanga ya temps o na vandi nandako. L'aime sous irréparable mo kelinga ke ya. En cela na koloba pe poison, accident, to makamuru songo toi okokuta na pe na ba kuluna na nzela. Ba chubio bambeli ba katio. Notre âme ne supporte pas les chocs ni la douleur. Son douleur elle qui ma casse mon âme akimi. Soka termi di banda atali na kozonga na nzoto yo akoki ozonga. Soka moni na kozonga take ipe muta kufi. Peut-être Dieu m'a épargné par cette maladie. Il y a un moment qui na témoignage nanga j'avais dit. Na pesa qui exemple ya Eli. Eli plein succès. Akangi mbula alobi mbule kobeta te pendant 6 mois. Sinon à ma parole. Alors naye. Succès ba tout le même le roi Akab bandio lukaye. Si yonani. Même mbule beta te abandio lukaye. Tala succès. Tala succès. Jézabel a comme lukaye. Ba prophète Abal ba comme lukaye. Zamba yebisi tu as plein succès. Mais va te cacher. Ah, Seigneur. Nakende ko bombama. Nakende bombama. Na mboka biso awa mbule ebeta te. Na kolia nini. Le Seigneur a dit, j'ai ordonné à un corbeau de te faire nourrir. C'était une préparation pour affronter les 850 balles, les 850 prophètes de Baal. Kuna siko alobi que l'on sache que l'Éternel est Dieu. Comprendre? Hein? Je disais ça pour pourquoi Dieu a permis que je sois malade. Nazalanandaku. Sans travail, sans ressources, mais dans ma maladie, Dieu m'a envoyé des corbeaux pour me faire nourrir. Amen. Et c'était grâce à vous. Vous étiez une bénédiction pour moi. Amen. Mbela nabino bobetaki, nyonso bolobaki, je vis des corbeaux qui m'ont aidé. Même na maladie. Ngana suki sa, na maladie oyo na suki sa, dépense na montant moko boui. Je vis des gens qui priaient pour moi na yeba bangote. Na tikala koyo kayete. Muta obenga yo ayebisi yo papa Serge. Papa Serge. Yo kanga na losambo. Abondeli ndelanga ba coordonner ya muto ya kotangola kendo zwa mbongo. Na ochela yo autant. Et j'ai reçu la bandeko oyo basunga kinga. Bien que bazalaki mingite, mais ils m'ont aidé. Ba bokosunga ma mingi na zui eza spirituel que financier. Il y avait des gens. Il y avait des gens. Mon pasteur, pasteur Estache Mabiala, et papa le révérend Anissé Mboula, mon bel maman Nela Eonga. D'ailleurs, Sambela a rassuré papa, Dieu me dit ceci. Mon pasteur, le révérend Aimé Zumbila, ozomona mutao sambela na kimia, mutao sambela na kanda. Je vis des mamans à osambela ponanga azolela. Que le Dieu du ciel le bénisse. Que le Dieu du ciel pense à eux. Amen. Je vous dis, batu babenginga mingi eza ba maman koleka ba papa. Vraiment, merci. Hein. Mais l'homme de Dieu n'est pas dans moi logique moko. Tu veux maintenant éclairer vraiment public au la biso pour batailler étonné comment on a filmé directement comme il peut me solo. Maintenant, et banda qui n'engeni. Est-ce que pasteur patron a un conflit dans mutu? Est-ce que pasteur patron a un local mutu tournage joana pour bien extrait on les gars qui vendredi. De dimanche me l'a dit en bas ce bandi. En fait c'est ça les qui n'engeni. Je crois na introduction nanga awa na oloba na moi makambu oyo batu mususu bazalaka nango otikala omona ngate. C'était ça mon introduction. Okay. Cela veut dire na ebisaki na mira, je crois Yves Ozalaki, faites le tour na ba comédien, même dans mon entourage, même dans mon quartier. Même là où je suis grandi,
Ngaza mwana bumbu et je salue tous les bana bumbu bazalaka de partout et d'ailleurs je les salue. Ngaza mwana bumbu comment na bumbu. Ça l'expertise tout na batu. Banda na genèse nanga. Akola ndenge nini, azalaka ndenge nini. Et yaka na milliers, na kotindo même na milliers scolastiques ou universitaires ici na tangi. Allez vérifier, n'a pas cité certains de mes amis à qui on a étudié ensemble. Kobanda primaire, toké, secondaire, humanité, team sous toké dans mon pays université. Otuna bango baebsayo, Serge Aviva comment? Je suis toujours souriant. Nga même en matière d'argent, Yves, lelo un secret de moi. Toko kende no cop et que yondoza en tête à cop, ba pesio même $100,000. Tobimi aux $20,000 au Pessinga et déranger conscience n'a rien. Je sais ce que Dieu m'a dit. Na yebi o nzamba yebi sanga. Et dérangera conscience. Mbongo et dérangera conscience nangate. Et puis papa nanga ayebi sanga alobi ne cherchez pas à gâcher une relation quelconque que tu as tissée. Donc Papa Serge n'a de problème à personne. C'est pourquoi Dieu a intervenu. Je reçois beaucoup de comédiens. Je salue tous les comédiens de la diaspora qui d'ici. Bandekonanga oyo baza awa na oyo baza na libanda mboka ba comédien nyonso boza ebele so na banotanga ba kombo awa vraiment na